Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Otama Congolais oyo kaelengi bandeko makambo eza ya koinda. Mboka eza ya kozika, batumbi penza mboka. Après kaka passage ya pasteur de la foi, ba vérité ya somo ekomi kobima. Ba vérité bandeko nde ba vérité ba sekele otobenga ba sekele ya. Ba secret ebele ekomi kobima bandeko. Ba secret ya kosakana te makambo o nyonso ezalaki caché. Bandeko nyonso ekomi kobima na poasa. Nyonso penza ekomi kobima na poasa yango biso pe tolala te. Tolala te bandeko moye tolalaka eza te. Tolala pona nini? Soki ba makambo zo bimaka kili biso pe photo yaka ko informer bino. Il faut peto yaka ko yebisa bino nini ezo kende, nini ezo leka, nini ezo salema. To ya penza yango toye. Bonjour, bonsoir et bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous nous suivez. Si c'est le matin, permettez-moi de vous dire bonjour. Si c'est le soir, permettez-moi aussi de vous dire bonsoir. Et si c'est dans les après-midi, alors permettez-moi surtout de vous dire bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chères connaissances, les lopenza na memeli bino makambo ya somo. Bon moni déjà bilongi, il y a tonton d'Acosta les coach de l'autre côté pe il y a ndekona biso star na biso ya kijene Ronel Kosi makambo eza ya koinda bandeko. Makambo eza ya koinda avant tokota na moi parcours na biso, moi analyse na biso, moi information na biso ya lelo. En tout cas, na osenga na batu oyo nyonso tu, si c'est la toute première fois, ya kokota surtout na chaîne na biso, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour recevoir les nouveautés surtout de notre chaîne. Commentez et partagez et kosala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Bandeko makambo eza ya koinda wa makambo eza ya somo bandeko. Bozwaka bakiti bandeko bovandaka. Bozala à l'aise wana bolanda ba émission bolanda makambo nini ezoleka. Bandeko, ya minene de utuko bima. Oh, tonton Ronel, na tonton Dako, bazalaka na relation amoureuse. Bandeko, depuis quand? Makambo toyoki yango depuis quand? Ba vérité ya somo. Bandeko balobi, oh non, tonton Dako na tonton Ronel, bazalaka na relation amoureuse. Balinganaka. Bambi makabango mibale do bazala neti mwasi na mobali toti yango bongo bango mibale ba obimaka bandeko makambo to yoka makambo to mona eza makambo solo to eza makambo lukuta bandeko botiela biso ba j'aime botiela biso ba commentaire bandeko osala biso kitoko bo partager pe vidéo batu mosusu o ba yebite makambo leka comme ça ba osala pe informer. Bandeko tonton Ronel na minito ya zolela. Tonton Ronel azolela parce que na kana ye eza ya koinda. Eza ya koinda tonton Ronel na fiancé na ye ezo simba te tant oka fiancé ayoki makambo yo. Fiancé lobi ngai na balana na mobali oyo azalaka na relation amoureuse na mobali mosusu e osimba te. Donc, fiancé à tonton Ronel na minute ya komi ko menacer ye bakabwana. Bakabwana parce que ye akokoka na ye ko sangisa mobali na mobali oyo azana mobali mususu akokoka na ye te. Akoka te. Siko ezo troubler tonton Ronel na niveau moko pas possible. Tonton Ronel azo paniquer, tonton Ronel azo lela kolela nde kolela bandeko.
Muto ko consoler ye azate parce que baba makambo ebimi kandenge bimaka. O tonton Ronel aza na relation amoureuse na tonton Dacosta. Siko moi si na ye pe ma information wana pe ekoti na matoi na ye. Bande ko imaginer des jours na fiancé na yo osali soki présentation kandenge zalaka soki ni soki basi basali présentation et soki basali déjà prédote soki basali déjà d'autres ebité mais c'est long explication à tonton Ronel aza fiancé na ye parce que toyebaka que fiancé aza mutu oyo déjà ba famille nyoso mibale bayebani eza te ke ba copain copine wana to benga fiancé été fiançailles ki fiancé za ba deux famille nyoso mibale bayebani. Donc na minute autant o benga ye fiancé na ye cela veut dire que ba famille bayebani ba famille déjà bayebani na bango. Siko na minute oyo na famille ya basi bazo yoka déjà makambo yo ke non tonton Ronel abimaka na mobali mosusu. Bande ko makambo eza ya koyinda makambo eza ya koyinda. Tango pe tonton Dacosta ye koyoka ba makambo yo bino moko boyebi. Il y a pas longtemps tonton Dako a eu ko sala mariage na moi si na kitoko madame Lauriane. D'ailleurs à qui nous saluons en passant. Moi si moko ya bien, moi si moko calme makasi, moi si moko za posé. Ba utu ko sala mariage na bango bandeko. Il y a pas longtemps. Et surtout après mariage na bango tala ba information komi kobima ke tonton Dacosta azobima kana Ronel bandeko. Makambo bo mona ndenge nini makambo yo penza oto mona na kati ya ba comédien ezokende wapi makambo ezokende musika total ngo bien bandeko babilo mosusu c'est vrai toboya na biso kokota kota na kati toboya la penza olobi makambo penza na okota na ngate mais ba makambo mosusu tongo talango na musika tu te dis que non il y a quelque chose soki to fongoli misote makambo mabe ezoya ba makambo o nyonso toyoka yango te toye koyoka ba makambo yo kaka après passage à pasteur de la foi tongo pasteur de la foi aye ko senga na bandeko na biso mibale ba star na biso ya kitoko mams na sila bisalo ba se réconcilier de ba makambo o nyonso komi kobima ba komi ko salela batu ma émission na ba émission bandeko bakomi kobimisa basekele na basekre toyebite makambo yo soki eza ndenge nini. Mais selon dire ya tonton Dacosta akotaki na ba live ayaki ko expliquer surtout kosokola kombo na ye aboyi na ye amikotisa na mwa buzoba moko boyi bino moko boye bibandeko tonton Dacosta aza mutu oyo azalaka na ba logique de vie aza na ba principe de vie et puis c'est quelqu'un oyo ase respectaka mingi makasi. Alors alobaki te na ovanda kimia te ifo na ya ko éclaircir ba makambo o nyonso tu parce que tonton Ronel donc azolela kaka abenga tonton Dacosta azolela ke ba makambo ebimi ke ngana yo tubimaka bandeko nde esala tonton Dacosta pasi bino moko boyebi surtout ba relation bo préparer ce qui mariage tellement moi si olingi olobi moi soyo nda ozala mama ya bana nanga yo pe olobi mobali oyo nda ozala papa ya bana nanga. Et du coup ka boye ba moi émission moko boye ba moi biloko moko boye ba moi miniature moko boye et ye ko sala ke et ya ko bebi sa réputation na yo to relation na yo et ça la passé. Alors tonton Dako alobité na ovanda kimia te makambo yo il faut na ya ko tia moi éclaircissement kandenge zalaka. C'est ainsi que akoti na ba life alobi ye jamais abima na mobali ye penza jamais avant abala. C'est vrai, Moutounion Soto à l'écran à aventure et belé à bateau. Oui, c'est vrai, sur 100% bandeko, Toroki Koloba peut-être 10% à bateau. Oyo, basala qui aventure te. Bazaki kaka, peut-être à Zoko la naye, quand tango koma ki soki 27 ans, 28 ans, à Koutanina, moi si à vinaye, babalani balamoko. Bamosusu pe au moins à moi si à mi garder naye, jusqu'à ce qu'il y a comme soki na 23 ans, à Koutanina mobile à vinaye, à balim balamoko. Mais ebele à bateau. Basala ba aventure. Obima azobima kana mwasi tel azobima kana mobali tel ezalaka bongo tonton Dacosta lobi avant abala avant vraiment alobaki te na obala Lauriane madame Lauriane na obala ye abando bima na basi jamais abima na mobali
Donc tonton d'Acosta lobi ye azalaka mobali to mwasi ya Ronel te. Jamais babimana Ronel. Ye kutu abimana mobali te. Batu o nyonso bando bimana bango bazaki basi. Abimana mobali te. Abimana mobali te. Bandeko o ba otambola na kombo ya tonton d'Acosta. Batu o ba otambola na kombo ya tonton Ronel. Pona koloba ke bango mibale baza mwasi na mobali. Baza na relation amoureuse te. Wana ayaki ko éclaircir makambo o nyonso batu ba oloba. To ebite makambo yo soki eza lokuta, soki eza makambo solo, soki eza ndenge nini, so eza kaka balingi basalir ka ba réputation na bango. Bandeko nanga, ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Place nyonso toza, soki to sala ba analyse na biso, c'est vrai mutu nyonso to aza besoin na ba vue, mutu nyonso to aza besoin na vidéo o asali chaîne na ye etambola. Même makambo susu to salango na bosolo. Parce que ça na ba makambo susu neti boye na minute oyo. To loba soki fiancé ya tonton Ronel aboye. Peut-être azaki mwasi oyo nzambe atia ki penza na nzela ya tonton Ronel. E osuka nde nini? E pa ya nzambe tokozwa nini? Punition nini tokozwa? Bandeko to yebaka ba émission mosusu nini tokoki kosala nini tokoki koloba. Pour que esungaka batu na biso mosusu, edikaka batu mosusu, edifiaka pe batu mosusu. To yakaka te ko fonde ba émission, ko fondaka ba histoire, ko fondaka ba makambo pona ko bebisa surtout la réputation plutôt ya batu mosusu. Eza bien te. Et surtout na minute oyo bandeko eloko il faut to yeba. Ba mafingo yo mikolo ekomika tonton d'Acosta na ba miniature, tonton d'Acosta na tonton d'Acosta bandeko. Tonton d'Acosta posa na ye ezape yepe apostiller. Wana déjà ba démarche déjà zo salango. Alors bandeko na ba miniature oyo na ba makambo lokuta obo lobela pona tonton d'Acosta bandeko ekosunga te s'il vous plaît. Ba makambo susu to tikaka. Ba makambo susu to tikaka bandeko. Ya koloba ke no tonton d'Acosta azobimaka na Ronel. Est-ce que bomona bango? Est-ce que boyoka bango? Est-ce que ezaka makambo bino moko bozo ya ko fonder ka pona ko saluer réputation ya batu? Eza bien te bandeko. C'est longtemps tonton d'Acosta bandeko ye moko alobi jamais abimana mobali. Jamais encore jamais au plus grand jamais ya abimana mobali. Batu onyo so bando bimana bango bazaki basi bandeko. Yango alobi. Enga pe na retenir ka oye alobi. Neango na retenir to yebi ke za na batu mosusu au mona yebi na likambo. Ayebi ke makambo batu ba oloba, ba osloba eza penza ya solo. Aye na ba émission pona ko kosa. On lobi ke non makambo batu ba oloba eza lokuta boye boye. Même nga na zui vraiment parole à tonton d'Acosta. Parce que tonton d'Acosta aza mutu moko azalaka totalement honnête. Tonton d'Acosta aza mutu o azala ba principe de vie. Aza mutu oyo vraiment aza na ba limite na ye. Tonton d'Acosta ngo mona. Soki ba makambo ke tonton d'Acosta na Ronel ba bando bima bandeko. Ba vérité linga ke bima depuis kala. To ba rimer linga ke banda depuis kala. Kala makasi. Wana nyonso tout parce que non, tonton d'Acosta ayaki pe ko poster message na page na ye ya Facebook. Message kutu e concernant ta. O si la bisalute, o Belvi Kandite, o Irsil Pechanga te, o Dinana la douce te. Ba inspiration ya ye moko kaka komi. Message wana na ebité parce que zaki message en français et belé à bateau. Ba comprena ki na bango ba message wana te mbala moko ba émission komi kili pona tonton d'Acosta. Et surtout les pures émissions ozo sala pasi na motema eza ya koloba ke tonton d'Acosta na Ronel Kosi babimaka. Bandeko, babilo mosusu to tika. Depuis tonton d'Acosta sala mariage. Wana to loba bandeko. Eza makambo solo to loba. Je suis sûr que ça na batu mosusu ba constater pe makambo yo. Na ebité soki batu balinga ki te tonton d'Acosta abala to ezande nini. Depuis à sala mariage bandeko makambo na constater yango. Tonton d'Acosta depuis à sala mariage ba makambo ezo bimaka kili.
Lelo eza oyo, lobi eza oyo, lobi kuna eza oyo. Donc chaque jour ba makambo ezobima kaka. Ba makambo ezobima kaka. Donc ye na mwasi na ye bazozanga kimia te. Parce que ba youtubers baza. Ba comédien kingandi ba okota pe ba osala ba koloba biloba loba. Donc batu nyonso to ba omona kaka couple ya tonton da Costa. Tonton da Costa zangi kimi après mariage na ye bandeko. Muke komi ka tonton da Costa. Ba miniature kende boye, ezongaka, esala boye, kendaka boye. Donc komi ka tonton da Costa na tonton da Costa bandeko. To pe sa yepe kimia. Yepe a enjoy na mariage na ye, a se réjouir pe na mariage na ye na mwasi na ye. Bango pe ba vanda ka mwa kimia ba rezona makambo mususu bandeko. Combien ya batu ba finga mwasi ya tonton da Costa après ka mariage ya tonton da Costa? Ebele ya batu ba kota ba émission pona ko finga mwasi na ye, mais jamais tonton da Costa oyo ayeki pona ko répondre batu. Bandeko tozala na motema, tozala pe na bolingo. Wana tolo bango tozala motema, tozala pe na bolingo. Bandeko tonton da Costa na Ronel Kosi baza na relation amoureuse te. Baza na bango na relation amoureuse te. Wana mutu penza oya lobi eza tonton da Costa ayaki ko confirmer yango na ba live. Alekaki penza na ba live ayaki ko confirmer makambo wana tu. Yango kaka tolingaki to lancer bino pe message to yebiki ebele ya batu déjà basi bayoki ba makamboyo. Alors to ye kaka ko éclaircir makam nyonso kaka ndenge ezalaka. Chers Bouchou, chers abonnés et chères connaissances, nous voici vraiment à la fin de notre épisode de ce soir. Bosalaka partage, bo aimer, bo commenter et kosala biso kitoko makasi. Bye bye la famille et à la prochaine.